Ah, o pengile lo mo bonga ezanga te na mo côté lo mo bano ba elelo na masolo ba ba na 16 ba na 16. Nous sommes dans na 16 ba yo sa nini mais apparemment comment peut ba bongi tout monde ndambo. Lo ba bongi ya te. Ba bongi lo te. Ado ba ba baby ti. Ba baby na ni. Et là on y a quoi peut ça exemple mi ba. Solo mabiala go. Bon on va faire ça filmer. Et bah peut-être $200 à Guinée. On peut aider à la zone où on a canal sur la ville. Voilà le voilà ça donc pas dire là haut. Zéro matia. L'heure est grave. On a chanté. Bienvenue dans tous les coins et recoins du monde. Là vous trouvez les amis de GDT Waikwa TV. Les amis de GDT Waikwa TV, aujourd'hui avec votre humble servante Zizou Zidane Zetamunene. Comprenez ce besoin de moi maquillé à Tozali chez Bisso. Chez Bisso, ils allaient bongo terrasse et sikawapi. Tu vois qu'on mais là, moi, place à ma lili. Moi, le comme à lili, ils allaient chez Bisso. Tant qu'on chez Bisso, chez Nga, chez Yo. Donc, chez Bisso, nous surtout. Là, je peux ouvrir cette émission par une salutation. Salutation au vraiment honoré patron Nangaï. Je vais toi quoi. C'est Zalina, Papa Bob, l'os de ses os, Papa Bob Boy, que c'est vous allez beauté et belé, c'est comme mon ami Kuna, patrona, les qui m'ont conduit, Azam ont conduit Viviane Bondo, vous y pensez beauté et belé, pourquoi pas la marraine, oh Chichi. Donc voilà, dans la émission, Lélo vraiment, il y a Bissou Nakatia Josette Waikwa TV, Nakoyamba Moko ya artiste, Pandeko, sur l'autre monde, on a artiste Boye. Parce que ce moment Zidane, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, sans plus tarder, nous avons invité qui n'est autre que Papa Makaya Mayuma Obolingami, un ancien, un doyen chevronné vraiment à Katia, comédie congolaise, aussi Papa Makaya que je sais déjà. Je dis bonjour à Papa Makaya. Bonjour Gida Show. Il y a bonne santé. Bienvenue. Santé ça bien. La méthode. Non, moi, je suis mais moi, je suis HG. Il faut que je me batte à HG. Je n'ai pas de problème. Finalement, donc, nous sommes Simba. Mais non, mais Nzamba, il faut que tu aies Simba. Même quand je suis dans le monde depuis Kala, ça fait 30 ans passé parce que je continue dans le monde du théâtre, il faut qu'on se le dise parce qu'il n'y a pas de Titopika, donc on a eu pas Titopika dans la Dimouzoui, donc voilà, déjà dans le rayon, ils sont tous les Bango. Ce qui depuis on a Tilelo et les Simbaté. Et là on dit c'est quoi il y a au Simbaté. Bon raté ou bien déni? Raté ça masolo ndenge batbali bosuli batebisaki mais bientôt fait Simba talaka atamboka mokonza mboka ya l'union studio kozonga na mo olandela la mambo bientôt on a comme bientôt qui révolution culturelle et bimaki to beta masolo d'accord to kota na masolo ouais na yebi ma révolution culturelle quand même à part journaliste allo fomo ba China informé ba sumu de brende ba lombe ba gazo belé yo bona kati winga pe nazana kati toza ensemble na ya Chaka Congo yo ba bagarre winga na soda webi soda tongo songa za militaire pas militaire donc même moral merci là c'était Makaya soldat militaire soldat muta soldé ba masolo asimi to ba boma oh mais militaire aza atani déjà bité faut ba soldat ba kende ba kota ba ça donc atanga ngona butudo to soldat ya militaire ye mo aliga ka soldat a militaire potango koto za caporal et bano ba chama kebeli ba na 16 awa na musaba onde ba soldat to militaire ah o pengile lo mo bonga ezanga te na mono côté lo mo bano ba elelo na masolo ba ba na 16 ba soldat ba na 16 neti banani ba na 16 ba yeko sa nini mais apparemment ba on peut ba bongi tout mondambo lo ba bongi ya te ba bongi lo te ado ba on ba baby si na ni
Et là, il y a un soit exemple, mi balé. Zoro Mabiala, bon, en français, ça filme. Film Zoro Mabiala, il a fait ça pour 3 000. Mais on peut $200 à Vinaï. On fait aider à la nous on a ça na TV. On le voit na salle on parti de lango Zoro Mabiala. Ah donc on na bango comment et les canal TV. Ouais parce que sur canal TV baninga ba oya ba ko aider. Pièce na ngana on examine na TV pour aider na voir transformer. Or Zoro Mabiala a fait déjà bon. Zoro Mabiala produit ça sous film. Exemple. OK. Exemple. Enfin les gars bon on va voir na photo kasi kolo formuler site oh ne connais pas formuler les sites il y a comme ba edaka on doit ba teke les amusala il faut se retrouver na droit na ye image de la amusala pe ba moke baby et comme yo ba na bumbu ba biso ba na chika ya ba misala be ko bando zala ngana uta selembao yo beng ça na tiwana ko da munga fula yo beng sa te bulo mo rezawa yaka boto sa na ya kitambo pa sa te go biso bana ya selembao biso bana kungu bana lemba bana donc bule ku felimbe wana bazala ina bango bacteur te ba komi sa ba la ba basaki pesa nga chemise wana na lata ba to ba ko na bacteur le ba ba bango valeur ni ba mote ba sa formé te donc Zé makabe bolinga ine bozalaki wana génération msoya te batu msuba ya tene bozalaki wana botele makasi jeune batu msuba ya te génération feya mais génération on a na kuta pe génération na kuta ba vie na matito na kuta vie na ba tito kuta ba théâtre zala déjà et puis ba acteur bazala mais ça doit la discipline mo plus discipline nango on a comme la discipline à nous ba ye kusinga na théâtre ba dia artiste ça les comédien de un comédien ça bouiller et si ka ba za faut za la bouiller attention personne na personnage de nouveau côté et loko boyer za la ka bouiller o eza la ka bouiller ma discipline on tout ça la nango et puis na ba bana o a tout formé ba za ba discipline wana mais oyo ba lokoti na bango de monde asimbela makaya saki na mingine na tournage baba ko c'est que ça peut tabla communautaire à ça il peut groupe naï vous laissez le bébé là vous laissez le bébé là ngwana bandeko demo pe aye makasi na monde na biso te wana demo ba tuté en battement ba ye nango parce que biso tozo mona musala ba makaya lobi hein neti bato pesa musala biso tozwa batu na musala biso tozwa ba fan na musala bandeko présenter musala na yo malamu bato ba Holanda yo présenter musala na yo malamu bato ba captiver message pesa message à bien et aux a captiver véhiculer message o ezo éduquer la masse laborieuse koya na boso ya bato te polo babiloba loba et ko instruire motuté au contraire makambozo sala ezo diviser bato tu te rends compte lelo bato nsu aye na internet aye ka internet azui micro azui caméra atie po banda ko diviser bato po banda ko diviser bato alo ba biloba loba adivizaka bato otanga pe yango tokende pe classe nango te yo na poto zwi na yo téléché aloyelo wana kolobaka biloba loba po odivize bato bazali ya kosangana mbula na mbula po yo bana na yo na famille na yo balia est ce que bato botrouvango normal yamaka un mot mpona bato bazosala mosala wana ya kosala mosala oyo mpona kokabola bato koloba bamessage oyo koloba makambo oyo ya lokuta mpe oyo eza instru génération communauté te babengango mingi base bango babengango babase orke baye batetobekisa mpe mosala na bango babengango kilelo orke lobi bato lobi bango baza lelo bango mpo bakoma bamonaki lobi tala neti nze mbala boni bakobina yo bakobengo semeki semeki soko tali bilamba balataki bilamba nini yakala ezaire mpo basalama bavalorize bantidate vraiment bantidate clip na bango balakisi bato wana nde bazalaka nga siko sosolobaka soki lelo o solo bilaki lelo na mono kaka crachat. Moi je crois que le clip on est tellement makasi parce que balata ki nanu kikala balata kikala bazonga ki ba antidate clip na bango donc tango so bako soki lelo nga so bigo na mono riepo lelo ko kweya lobe ko zala ngala ko zala on a ça formé na bi ko on a ke ko fona so mo sema
natiki bato bakende omona tata babiloko banzonzi oyo na bana biloko oyo nzonzi tutoka biloko bainternet soki omoni nga na internet seki mutu moko avaler natali mutu oyo azinga valer epi mutu aza nsie tala kojoue elongi na nga ekosala bien epi nga moko mpe na kobénéficie surtout na histoire wana bato bamona sava te mwana moko kaka boye azalaki na so mpe acteur ya duce soki ya lava pesa ndengo makaya nana role moko na bombe yo nga mpe nazwi saki nakangi bamoko na ye ako opesa bango chance nayaka te ezala bongo te omoni ndeko moko abetele nga na nigeria eza ndeni ndenge aza na groupe na nga soki yo longwe po artiste otikali artiste mpona libela soki olongwe na groupe na nga fotina ministère ya culture bayebaki yo longwe mais awa ministère reconnaîtra bagroupe wana te parce que bagroupe wana basafilia te na bassociation mpe po baza nango fo bayebaki yo longwe est ce que lokola longwe mpona valeur ya culture na biso lokola longwe nde asala groupe na ye eza bien ou bien akoki te basi wana babike akoki te aza impoli aza boye aza moto aza rassembler te aza motu boyeboye ou bien azonga soki azonga na groupe ya makaya te akende na groupe ya zidane ou bien na groupe ya tito abandela susu azala na bango eza bo ya te kola mwina ntongo boye okomi leader okomi no kaka leader bango babenga nani betwala babenga nani koma betwala babenga star neti mwa mona babana biso ya mwasi alinga babenge karine te oya karine te benganga star nge sika azali na jipu nga otivie na star te nga mona ngamokotivie na mpenza star te papa oyo bakuta boyaki star abi aza star te star ezalaka jibe na defao pourquoi jibe aloba jibe na defao pourquoi soki obenge neti cope na moi obie mosala mo asala na moi akomonana na ye te star ye wana po star emonana donc voilà ce qui est rare et cher voilà pourquoi okozala na yo ancien moza star te omona star elo motu. Voilà pourquoi on dit souvent ce qui est rare et cher. Ce beau moment, maman dit mimité. Je vous ai dit non, c'est un moment à mimité. Ça, moi, on n'aura pas tout le temps. La fille mignon sociali, partout aux alliés, on a aux alliés sous starté aux alliés vedettes. Donc voilà. Bon, makaya mona ke mingi te ça fait moi 6 mois ya mais 6 mois ngoto mona na te donc makaya star donc star yo to mona na mingi te to mona ni pona musala ouais voilà to mona ni pona musala dans musala sengi to mona ni so musala sengi to mona te to mona na te yom do liambo na mitoki ya batu oya ko divisa communauté kinoise botala makambo uti ko leka bandeko eloko uti ko leka eloko euti koleka na kati ya mboka eleki na monde bomoni bino kozala libanda combien de personnes bakei bandeko combien batiki biso ezoteya biso te nature ezo enseigner biso te makambo donc c'est le temps de la fin tous comprendre communauté congolaise bayebi ke mboka oyo nzambe ayebi Congo parce que makambo wana so yaki na Congo mais pas sengaki ezala mingi pe ya mingi alors yo yaka kaka na place publique to diviser bato oyo eza temps nzambe bato bazosangana nzambe azokangisa bato na ye mpo ya kozwa bato na yo ozwaka wana mpona kopanza bato po famille na yo elia yo kovandaka oya koloba n'importe quoi koselaka bato makambo analyse oyebosala analyse te analyse ezala bongo te oyebosala analyse te kopanzaka bato te mpo famille na yo elia kopanza bato te mpo olesa bana na yo eza motoki ya bato donc oliaka na motoki ya bato te sala mosala bato bakoapprécie sala vraiment mosala na yo bato bakoapprécie omona ozwa bafani koluka bafani ya makasi te na bakombo bato c'est pas bon parce que yo sali justice ya mokili justice ya nzambe ezali donc papa makaya mayuma tozokende vraiment vers masolo na biso tokota na kati ya bozindo tomoni révolution culturelle ebimi okoexplike so révolution culturelle eza nini révolution culturelle wana tomoni bandeko na biso ebele baartiste baa na kati
au fait révolution culturelle et ça inexpliqué biso vraiment na kasi ya niveau wana te mais quand même naza nano membre nano mpe na s'adhérer te mais quand même nde na système eza bato bazo déclaré boa ya baartiste donc artiste faut se retrouver na droit na ye po bamoi bato ebele ezalaki ya kobombama soko te poto baliaka mbongo poto bango siko batelemi po bakende bato basalaka mwa mavwanga mbongo soki ye basalaka nini ya culture bazalaka bato ya bato bazobunda bitumba nde mpona baartiste sikoyo bazobunda bitumba wana wapi parce que tozomona igf ye sikoyo bango bato wana bazokende kobunda wapi problème na bango eza nini bazofunda sokoda bafundi sokoda na problème nini sokoda aza na problème nini na baartiste lobai na bango baluka bapreuve oyo kaka bango moko bato wana bazalaka na basokoda ngo oyo bazalaki neti bachef banani bamo baloba te bambongo ekotaka baliaka donc bambongo ezokota baolia bambongo ya baartiste epreuve sikoyo neti biso neti nga bonayebi nanga epreuve moko te na tuli boye tokee malembe mpo bato bacomprendre obi bien baartiste baose plaindre balingi bafunda sokoda po sokoda bambongo na bango ezokota bazozwa mbongo te est ce que oza sûr ke mbongo eyaki na compte ya baartiste mpe bazwi yango te non nga aza administrateur mpe te nande bafoi simo président lomba ino apasir te ye ayebi te ke po ya administrateur namoni ata mbongo moko te mais faut ko vérifier mais nini elamusi bino nini révolutionner bino parce que namoni bokomi yango révolution culturelle nini elamusi bino vraiment ozwa chaka kongo bien lokomo osolola ne bien mais voye kaka mo bokenda isi mbokende ofunda kuna mais bakendeki kuna bango nde batini bango baluka bapreuve baya nango donc chez les artistes baartiste ebimaka po ezalika mabaculture donc bango bazolandela yango donc mavwanga ezala kaka ezala susu te soki o te mwa lare moko ye botokaboleka silele zo aye boya esomba mwa chip na ye alingi eloko wana te bandeko igf ezofrappe vraiment ezofrappe ndenge eza igf ezofrappe ezosakana te awa boyoki vraiment eza révolution culturelle bato mboki batelemi révolution culturelle et inclut artiste nyonso toute tendance ya baartiste baza kuna forfaitaire elingo oloba nini yango bafuta neti bino bacomédie tala négligence neti lofombo na okaki adéclaraki eloko moko bafutaka mbongo moko forfaitaire mbongo moko eza ya moke donc $400 wana kele bojour mosusu balongoli ye 100 ekomi 300 ndeko na biso moko acomédien ye mpe azwaka 300 euro akendeki ta bafuti bapesi 100 aloba te eke wapi nga moko nakenda bobisili te bakati yango mpona nga banda nakota na bafutanga te nakela solo na bango na discuté te yo fo betya 5 ans po 5 ans ya nini mais 5 ans déjà osala déjà mosala plus de 5 ans bakozwaka mosala na o wana basi bakozwaka wana ofosala beletre ya lakisa biso bapapier opesa biso bapapier oyo yo déclara badroit na yo badroit d'auteur basenga palango mpe basenga na babiro na bango esenga na déclara est ce que oza affilié déjà 5 ans mais 5 ans déjà c'est trop artiste azala affilié pendant 5 ans pas azwakelo omote entre temps azotravailler il a ses droits d'auteur il a ses droits voisins esika oyo akendaka mpe koaccompagne bandeko na mosala bandeko oyo alonde to tokende boye ti wapi bandeko tokende boye ti ya baartiste eza kaka tongi tozonga nao na likambo moko toshite nango papa makaya yango mpe likambo tongi toloba awa baartiste bakokende boye ti wapi tozomona quand même première dame maman Denise Nyakeru la première dame asalaki moi pas te eza pas asali pas asali que baartiste baandozwa soin azwi charge ya soin médicaux ya baartiste quelques artistes première vague nanu bazwaki bakarte wana batindaki bango na hôpital moko songolo oyebi awa na nkombo ya HJ na hôpital na commune ya Limete mais jusque là tozomona baSOS ezocontinue baSOS ezocontinue eza dû à quoi
est-ce que place bazwa traitement malamu te ou soit bao bazwaki ba carte te de to pozomona bao bazolela ezaka bato bazwaki ba carte ya assurance maladie bango na bazo yesu na bate balela so ba SOS eza motema mabe te je mata na fandaki mama Nathalie amonia première dame asalaki le moko ya bien mais sota Nathalie oui toutefois doit traitement dans un traitement mais le kola azana ba droit na été ala ozo ba kiso zolia mais ala tam sur la mboka kolia te la ne ke obana na ndango bazwa buye de fois les la kaka waza la même sauver tam sur moi kifunda boy boy na zotela boy edenga boy edena ba kisite ego ata sur pas foutre la ndaka ba ya zobela bien place wana mutu asalo déjà assurance maladie obi que ça pas munene na vie pas munene na vie bien que biso to kotsa ba komba na ba bana mais ba komba ba ne bimate mais ba mususu ba za ba artiste vraiment te ba kotsa ba komba na ba bana ba bima ba zo ba carte mais soki au moins ta yo moko ba peso déjà droit accès yo que l'hôpital munene le quoi HJ OK aux aura traitement félé aux aura ba kiso félé. Bon, ce qui est retourné aux ébélés, dans le bal et le connaît aux ébélés. Est-ce que, première dame, il faut y toujours ce qu'on peut faire à manger, à manger, je ne crois pas. À l'embaza moto kokate. Parce que l'occupation de l'amboka, ezali ébélé makasi, à kokagnon sécurité. Mais, est-ce que biso moko, tokenda s'affilier na sokoda kuna pour que bazon serso ba revenu na biso ezonga comme ça tout ko bika nango kasanga to na zone bati mama soko ça déjà na carte sur le traitement na yo obi ta na zobela na ko kene ata na société nanga ba ko pesa moi là mo na vivre en état na zo ba traitement c'est ça et ko zala bien c'est ça le temps où azo mamwane za na ngote muto sa ndeni o banda ko continue tanga ko ngapena ngamu la bela na pamba te ke ngabe ona beli na kuganga na tete ko ndikia mama koto yo aidaki ngai apesa nga kata traitement lesiko na ndako bana na ngaba kolia nini ngamu na obu nazo sala susu te na oturende na ko belela susu na mama mama di mama olive ndenge na zawa penda mama ndenge na zabo nazo bela basunganga traitement nazo zwa me ya kolia ezate ya bana bakotanga poso ko bela niti 6 mois bana classe bébé yango mona ba comédie ba piste bazolela kapo la rezate comment pour que ba c'est comédie solution parce que il n'y a pas de ce métier ezate muto alali ala muki o akanisi na poche na ye akabelio yango na bato fo ba vivre nango. Moi je me bats pour que ezala bien moi be mission na sa mikolo to be mika sur artiste survie à artiste. Moi je vois mal muto travailler na fin du mois to za quand même na ministère na biso ministère de culture art depuis na carte culture art déjà des tozana Bartiste bazate au moins Gingombe Bachai Kuna avant la ministère culture yemo lo baki oui a déclaré qu'on a yambaki awa alobika salara na ministère culture mais aza na Bachai na ni domaine nini côté ni Bachai lié c'est ça le problème. Mais c'est quoi biso photo bunda pour que ministère na biso et reconnaître biso tous à matriculer. Comment tu peux faire bandeko bolanda biso? Comment tu peux la matriculer na kati ya mboka na biso? Tu as quand même ba fonctionnaire, tu as na kati ya ministère na biso ya culture et art. Baluka moyen nini, ba pesa so matricule, tout le monde a RTNC a pesa ka salongo. Ba matriculer, eza pour na théâtre, n'est-ce pas? Eza bongo te soki, eza bongo te contredire nga. Eza bongo. Bon, est-ce que imagine ni ba sala po eza magité? Et donc, il va ça va dans les émissions, on va matricule. Comme ça, à partir de la matricule, on va à la fin du mois. Nous avons un lobby à l'assurance maladie. Surtout, on peut à la fin du mois, quelque part, parce que je travaille là. Donc, SOS peut-être que dîner pour les personnes. Les personnes, les bandes, intervention ya baninga pe bana sima ça la va
ndenge wana ndi ya mabe neti na yo oza mokonzi na opesa exemple boyo oza na association boyo yo oza na makambo bon landelaka makambo ta bazwa bape bato bambongo mutu moko amendeli nga na zwi te ote ezalaka calme tokotala yo bakobi yo oza wana fo kende odéclare te tala boyeboye mutu boyeboye yo komobanga na chef nga aza liboso pourquoi Congo ekweyaka place ka ya mbongo ata mamezo ekweya okoya ebebelaka oyebake nga ti lelo nasala mosala moko ya makasi bato mosusu bazala barepeta te naloba likamwa po so naleki miso mosana lobango barepeta te bazala mpe bafigurant bazwa bambongo epi idéologie ya masolo yango mpe ebandela na biso ebandela liboso na 50 ans ya mboka tosala filme toteya bato mama seri wana première dame yaki mama olive alobi ke tosala filme moko toteya bato tosala 7 jours 3 jours ya bato balia te esika masolo ebandelaka wana na neyala korepeta esila moto na moto azwa kashe ne mama apesa moto kashe na ye apona suka abengisi tokenda na intere esika masolo ebandela oyo bato mosusu bazwi bavertige bakesimbela wana bakisi kolia na mama na intere nasuka na suka epakolami bamisicien chrétien na biso bacomédien na babiso wana nini ta tokisaka 50 elo esala ndonge 50 ya mboka esili donc mama olive banda badona ye bamakamne kala ndakala ye siko fo tosala filme ya mboka tolobe yango sisa bidimbo kozwa te ya korepete naki parmi bato bali na casting korepete bamosusu bayaka baka bafidika bazwa bango ngati lelo nazwa na mbongo otuna boyo otala yango te ozali role nini tableau nasalaka nsakala ye na village oyo ezolakisaka etina moto negligea te oyo molubo mokongo bonini te mama yaki sociale saka ye na mwasi na pembe yaki suzi bantu nga namonika moluba te nga na ndo oyebisa nsaka na kikongo nsakala ngaki bene enda kwela nluba mpona nini bokende kubala moluba enda kwela nluba sakala toseka nasuka mwasi yango malibo tokende kovandela kuna na ntolongwa na pana osala bilanga noka mwasi yango alobi na kikongo nace nde nkongo wena ote papa naza mokongo bati ya wapi naza nte koko ya simoki mbangu nakoya na mai moko ezalaka na nga tata nzambe afumuki mbangu alimisa ngai nakoya tala mai ya yordani nakoya na mai wana esila nasali batape kosuka na mboka esili bazwi nga nene kishasa naye kofelicite nzela ndenge ekomi kitoko mokonzi ya mboka tosala mosala mpenza kabila kabange raise na netula naosala mpo na mboka na ngai etama bando kofuta bato mbongo embadi mama nayebi te soki napelaki esokola na mai ya nkamba obengaki elobika esika basokolaka bato obie nakende soki na bato ya mpungu mfwanzi nayebaka te mama olive yango ti lelo azala mpe kaka mama ya biso nyonso mama olive aka mama ya biso omoni mais ezala baninga mosusu bakoma odiabolise bato nga na lipape ebunganga na tournage wana sangane naya makoloki moko ndaba seke mbongo no ebima nango parce moto nyonso atravaillaka c'est sûr ke mbongo moto nyonso ebima oyo alia yango malamu na ye mbongo tokutala mokilitikaka yango me nayebi ata un jour nakozwaka mbongo wana nzambe asalaka bandenge bino ata un jour oli yango l'homme majeur de son enfant comme otravaillaki maman première dame honoraire biso nyonso toyebi ndenge nini azalaka motema pete azalaka motema makasi te là déjà bango nde baza pembeni fala batalaka melise na biso yango tosalaki kingandi azwaki te kingandi yaya nalobala koma nzambe bato mosusu baya bafigurant ajoue kaka wana na zamba bapesaki mbongo soki figurant azwa seke ya makaya mpe mbongo na yo ebima là vraiment je dis aujourd'hui lelo
nasala ko bakalkile nakena kotina na mutuka problème te ya ka ndenge olobi ya yo mais nakeki boma naketala yo no zimbo toke boma zimboko tena po bazofuta naketala bisi komefo nerva na bane bimelaka wana merci Yaya ndenge mbongo na yo déclaré mbongo na yo mbongo no faisant ezonga lelo je déclare jovial anniv au président de la République honoraire président Kabila Kabange lelo akokisi 50 ans lelo 50 ans na ye esika pazo fêter azala na ye na sai nzambe abatela ye mobali bato ya maman Olivier première dame honoraire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Papa Kabila Kabange, joyeux anniversaire. Donc les deux alliés. Moi, merci Lelo Azoko a 50 ans et si vous avez fêté Lelo Nzambe Azong Selayo et Belé na o nyonso tu au sali ona merci Yaya tozo continuer toko mala chute na biso tant to lobi makambo tozo tala mambo zo le kana goma Yaya to mona biso to vandi boy tozo lia tozo mela tozo solola tovandi mbala to moni éruption volcanique et salami na Goma un mot pour la Goma tracien nyonso ba Rolanda tina Ituri tozolanda makambo ezoleka kuna eleki makasi mingi so toza na kini un mot mpona bandeko na biso eza bandeko na biso soki otieli bango ata un mot e osala bango bien mpona mpasi oyo tozocompatir na bandeko na biso ya este un mot Yaya bato mosusu kutu bamonela te ndenge loko lechaki bona moto na kote mosusu mai etomboki donc nzambe pardon soki lisumu moko eza tosalaki nzambe ndendisela biso pardon bandeko ya Goma babandeko ya este toza bakila to tata moko mama moko donc toza ensemble toza na susi na bino mais nzambe ayokaka bapriere nabiki bapasere ebele mpe bazoprie mpona makambo yango ne kokota nzambe azali oyo nzambe oyo ayokaka nzambe akofa matoi te loboko ya nzambe oyo ebikisaka ezali mpona bino kuna na este loboko ya nzambe oyo ebikisaka ezala kuna likolo na este nzambe asala vraiment oyo ngai ezalaki mpasi mingi komona bebe mwana moko mokie atikali kolala na prince parce que molunge elekaki moto elekaki mwana wana akufi tobondela nzambe tosenga mawa na ye lele dieu de miséricorde akitisa mawa na ye parce que batemps wane oyo eleki biso na turbulence ebele makambo ebele salami vraiment to comprendre eza basigne de temps yo moto oyaka kokabola bato yo moto ozoya kodivise bato est ce que ozocomprendre ozomona basigne de temps nature ezo enseigné biso yo ozoya mpona kodivise bato bazala olobaka mabe ya bato ya lokuta na place publique vraiment c'est honteux, c'est purement diabolique. Nzambe bomona vraiment muto bien sûr bomoni muto bongo faut bo qualifier muto ça misala ya mabe donc ezaye wana parce que to l'équipe vraiment na ba turbulence ya makasi donc Nzambe azopesa biso ba signe oya ko comprendre à comprendre pour ça même na verset le mbula kutsoko s'annoncer bozomona ke mbula ezoya bozokima mais pourquoi bozo comprendre nature ezo enseigner biso na ba signe tozo comprendre te pona ni Baba lève donc moi mozoloba artiste aka prophète neti moi c'est prophétesse aka pambate dans masuku ekomi onyo tozosala okofuta yango ote ata masuka mokili kokufa te mokili okufa te mais yo luka la vie éternelle nde siko kokufa yo luka la vie éternelle sala mwana mobali okoma mwana mwasi mwana mwasi okoma mwana mobali nantaba kuna ngula komoliko na mayele po ngula kolingana ndeko na ye ya mobali te kolingana na mwasi te tozomayele nzambe se tomboki tozomayele to baoloba corona wuti wana bandeko totika zino mutema mabe eloko ya yo te ozosimbila yango makaya aza boye okesimba kisi nga na simba atoka te nga na simba c'est pour ça que osimba kisi
Tu vas là. On a la soupe pomme, tu mets là, on a la pomme. Ils sont ronflés. D'abord, baye na ngate, la boîte. La ronflé là. La li pe bona pisambe na nzambe. Ngunga direye là. On a vu na c'est loko, tala ya loko nzambe so ke telemi. Et telemi muta mokilo ko lembango ako kokate. Tu vas remeka nga aussi baté. Mais yo. Voilà que dans le dit que makaya simba ou que simba. On met comment ya passe. Butu tambola oke lokaso basal de mort olukaso kubata mabomba polisi batia kilo olenda lukaso bani donke ya passe ba jeko oluka nina ona telefone nzambe mutapesaka donc ni ezate soko toka ezakaze mobimba ya moto nazoluka soki nalobi mabe bolimisi abokutindela ya moto anazona na kaya yi spate ezame ya moto aloba bavérité spate ezaka ya moto donc lik 12 quoi ya bavérité kwa oyo nazoloba onga na lobi yango te ko jaloux nini yamba oyo nananga jaloux na bato nasali kaka lik 12 okende momona bavérité oyo ebimi awa tolobeli motu te tokoki kaka mamoya na lik 12 il y a un mot de la fin sur le numéro na yo sur aux ans de kamasuka tombo to pesa bandeko la ligne de boucher de la fois de ça m'a passé na oyo ça la fait passer sur que ba motawa ba basé belé na pesika ka belle famille moté na pesika famille na moté au bazana na poto ba na Kishasa keren na peso moté mwana na na kata ko ba fils Francine Chibola, ou madame, la personne beauté. C'est tout. Il m'a téléphone déjà, donc. Bazana déjà. Numéro téléphone comme pas finir là. Tomesana déjà yaya. Posa makaya. Tomesana mafinga promesa te ba bazara na ofinga ti le on do ba. To comme attend de la fin to na dernière carrosserie, bongisana nzambe na yo. Tika kofinga tika kotonga surtout tika koyina tika koloka eza mabe poma ndokezaka bazana masekete e bana ngonde kona biso alanga nzembe ofali wa pe bazana zamba bazana maseke donc ndoki oyeba yo na to oyeba na misala nao misala ozosala yango zo la occupé mabe nao bongisana nzambe nao bongisana ndeko ozomona po yende ozomona e bongisoki nanga na yo to bongisi te bongo nzambe otomona te voilà les amis l'été à Nazoa et pas mon pasteur frère François Makenda depuis les États-Unis une église de la restauration bandeko soyez restauré vraiment sur vos côtés na Zoom le dimanche routine il y a nos liens bon mona bola na matin vraiment frère François depuis les États-Unis pour allez vraiment restaurer une église de restauration du Christ pour mona nini matin bien pour allez vraiment restaurer là j'ai dit et on a le bango ça y a des mots allez quand on a moto bien position avant non il y a 3 jours passés il y a d'autres salades bana ba oliani il y a des mots mbongo pe bima soutenir la seconde a oliani Yanimo si vraiment des artistes en danger. Artistes en danger. Est-ce que tu reçois Yanimo si collecté? Tu reçois Yanimo si $15,000. Est-ce que Yanimo sont à gagner à l'hôpital? Faut que Yanimo si Yemoko. Est-ce que c'est position na ye? Tant à gagner à l'hôpital na HJ ba ça nini? Il faut ça na ndenge nini? Moi tu interpréter exactement. Donc yango faut que la faut kende 15,000 donc bandeko o balinaka yandi mosi bandeko bamonaka yandi mosi asala mosala bakonzi ya mboka yandi mosi aza vraiment sérieusement malade donc c'est l'effort soki na nakete tokende omona yandi mosi ayebisa biso qu'est-ce qui se passe eloko nini ezokale bloc eza na niveau nini comme ça to sauve ata ame wana olie tokóma na makambo mosusu esala bien mingi te. Là, je dis merci à ma patronne, Jolette Waïkwa TV. Jolette Waïkwa. Oui, papa. Papa Bitumba. Alélègue badroit naïe. Quand même, à communiquer la vie. On a nini bisoté. Au fandi pe bon continue aye. Nazo luka, si na luka makaya. Tala ki funda ngo. Ozaka locataire. Yaka. Ndeti biloko mama di mama ça. Asa papa Sonzo. Azuyo.
Papa Sondo avandi kimia. Papa Sondo avandi à voltage. Le lot a malade déjà. Avandi na ye, donc avandi na kimia. Mutomwa nga kufatika na 3 mois kufa, OK? 3 ans. Mais ça m'a fait la place à bien. Alors c'est à bien de moi mutu. Ba mfule pousa ni susu. Son raisonnement est comme Mouké. Maman dit maman Olive na eloko sali. Maman merci maman Olive. Merci na ba makambo nyonso sali na ba comédien mususu ba se retrouver. Ils ont un peu senti plaisir, là. Vraiment, je dis merci à ma patronne, je dis merci à mon boss, pourquoi pas à Viviane Bondo, Leke Mokondi, Aza Mokondi. La marraine Otiti, là déjà, je vous prends congé. Ce que tout le monde a ce qui Nzambe a prêté vie. Merci Héritier Azaki de la caméra. Quant à moi, je vous dis merci. Et on se retrouve à la prochaine. L'heure est grave.